Bablom sur robe misango za télévision no beta bambodi ayo comment taku masamba beti mbodi. Ngai na molo mamba sen pe batigango. Tourno lo bazala ben sidi l'éternel. Oh, remis 3 fois. Cocoché 3 fois, Kima. Pasteur Denis Les. Voilà, je suis indombe. Tu vas venir me la pesi. Bah, nous sommes indombe. La pesi nous mbote. Denis Ament. Oh yo lobby wana rapet ceux qui PD. Ah regardez ni on revient dans silence j'ai oh à silence hein fondation ya moko baptiste comédie za toka nsati na Congo oyo surtout kambara artiste fondation ya moko tokanisa bana poto bana partout balanja kilongo TV mbote na biso toza awa lelo yo na président JP Masamba oyo wapi lelo na monde artiste comédien babetaka lisolo na ye aya na influence na ye aya na makam na boyebi Kokodioko aza na scène PP Kokodioko aza un problème à mutu. Qu'est-ce qui se passe na santé à Kokodioko tokobeta lisolo yango awa lelo ba veuve ya artiste comédien pe ba orphelin wapi bango baza wapi toza awa na JP Masamba oya sankisaka bato tosola na ye président JP Masamba bonjour. Bonjour Rabi Mavinga. Bonne santé. Dieu fait grâce, hein, les Kamuna Moutouté, même na Diaboulou, même Bivungisi. Moi, la maternelle. Ah, personnel, camarade, dans mon thème, mon cher va en paix, un jour de coup de naraga, même naïf, tu vois, les Kam naïf, mais na seconde, même na Diaboulou, tranquille. Je peux m'assemble comprenez, il est avec les artistes et comédiens, il a un groupe de théâtre, il va artistes et va jouer pour nous soutenir, surtout les orphelins, les veuves, il y a artistes et comédiens. Les autres, il y a solo, il y a Kokodioko, oyo santé za malamu te Kokodioko aza na problème na minute tolo aboyaza na CNPP bande robozo luka boye ba Kokodioko pourquoi ezozongela ka Kokodioko tomoni ba image Kokodioko na fulu Kokodioko akomi liboma omone ba image na président. Oui, na mona yango ça fait trop mal na ya Koko Calend eza passe mingi moloba nini ngai na mona mamba CNPP batigango tono luka bazala ben sidi l'éternel. Oh, remis 3 fois. Répétition déjà. Toko luka bazala ba ainsi dit l'éternel. Moi malade monsieur Sengara, et avant mais nous Guantanamo. Mais ba ko luka mutazana ainsi dit l'éternel. Peut-être ba kolonga milimo wana tango mela Guantanamo. Miami na libumuta ba chaka badive fulampungu mutandeka commune bien. Vous voulez dire que ça spirituel, et ça vraiment spirituel. Mais oui, malade monsieur comme spirituel papa 3 fois déjà. Kokoché 3 fois Kima. Tout le monde a bazala ba ainsi dit l'éternel. So azu prière tant aux anaye qui se kokota à biloko vraiment mambe aussi là et ça spirituel to betana solo ya Kokodioko au découvrir que je crois na groupe salon le quoi batu nyonso et particularité à Kokodioko ezanini bon ngana yebaka e passe na yebaka grand frère na EP à son âme Calend o asala pièce le secrétaire particulier et là on est bon mangati le donc na ba image wana ya vena biso pe à son âme Mundele Ndombe Calend le secrétaire particulier na PSP moi na e Guilain Calend pour tout ça pendant to ebani na bané on bané 80 na redécouvrir vieux na la pièce à Salaga et puis na ye ko ebake Koko Chenda la petit frère na propre tellement courtoyer famille via kufagi na oh Koko Chenda na kanza la peine de gonaye bon ta kankokolo ah bon donc yango wana ta bana courtoyer na ebaka vers la petite tengensa na paix à son âme na nord courtoyer pe venanga Charles Matufweni paix à son âme et balé mondial Fumwa Lassa Musingombe na KV paix à leurs âmes et puis muta kotanga makasi c'est via Andrada vraiment le groupe salon muta kotanga makasi via Andrada to no benge via Dudunga Fora donc c'est un peu ça na redécouvrir Masasi et tout le monde ndenge via sala quoi na baleki ba mindondo
mais roya mais na ba bango nyoso. Donc c'est un peu ça. Et au côté artistique nae. Bon, to jouer na été nga notara ndinga osa surtout pièce à markanga les gamins de Chikapa. Non, enfin, années 80 betaka bomo les gamins de Chikapa et markanga pièce wana. Dans la rap na gamin à Chikapa. Donc c'est du waouh. C'était un artiste talentueux mais t'as la suite. Il a marqué tant naie mais au moment la suite on est deux qui me donnent. Mais l'homme se reconnaît famille te entourage te tomita la biso moro. L'homme se robe musango za télévision no beta bambodi ya comment taru masamba beti mbodi. Mais un moro mutu pe amita la yemoro ndinga zo tambola. Ma bloko to sala ga lelo et rattraper biso lelo te et rattraper biso ma vinga lelo te lobby 56 ans plus tard. Ngana ko fingo lelo l'internet mais lelo ya mona ngote. Mais 10 ans plus tard rattraper ngai. Vous voyez donc bah effet c'est pétage. Wana ya nan pétage sur nan. Pétage ya nan. Pétage nan. Mikolo bi pétage de ce côté internet les prophètes des nations Mikolo des fois te pétage l'homme de pétage nan pasteur Denis Les wana mdama indombe tika vanye mdama na pesi ba nyosa ma indombe na pesi no mbote ba ta ma indombe nyoso ba if bino ba tuta ma indombe wana mutu na bino wana mtanzondo ara na besprit ya nzondo wana za amen ngabe amen amen isundenge ni amen ah Denis amen yo be Denis amen Niles maman amen ya kusa bozo molete na bano ba musicien donc on pas musicien ya amen ya pas héritier ya pas bien affilé ya donc men alors ça l'actualité na e so parler l'intérieur parler syrien no bengi pété ce qui PD ce qui hein olobi oh yo lobi wana ga pété ce qui PD ya ça na ba succès même d'ailleurs même dama indo même yem dela biso obi nzondo milimut ayana makambe bele na mondo chama na télévision tezo et comme place ma so ba chande nini sala boye na boye tuka Congo tongo la makambo ah gadeni o que vient na silence j'ai oh asilate hein à l'église tu vas avoir un souci tika van voilà mutu nga ma indombe biso so ba nuto bomana kate meto ba vérité baza bele ba tabandundu ba ozu vena ngai ba kakenza ba bandundu ozu nani kizamina ba bongisa na bango na vie ba bango ba bandundu nani mutombo bazana problème mutombo mikolo te ba bongsaki rabi voza mutaso pédas qui pétas na kwata makamute aga na bilengi mais obi kaza mutama numéro grand muta scénario il faut donc jouer ce tableau non Denis ça fin tu m'as joué pour acteur principal non j'ai mandé moko na ba Kofi Olomide à créer actualité talaka mikolo ba vandi o créer le mobo Kofi aza goma aza créer nzakomati d'abord créer au moins avec Denis c'est pas créer bon moko au moins ka ya la nyela nkamba te Denis na nkamba ko tande akote atikala Kofi agende na nkamba akiazu ya Frima après akebeta na Est 35 ans on appelle ka pasteur Pétas il est pas créer bon moko bozaka kala mingi il y a da création ba idée non John a fait phénomène il y a même il y a méga la mission ba vieux mata phénomène donc et ça m'a bien problème à Mike Kalamba moi c'est Mike bakabona qui a comme si moi c'est Mike Peniel moi nanaye et ça les polémiques ça na bien zo créer il y a ça bon gars moi doucement mo ezana pas banita na beta bloro ya Moïse Mbiye mambo ba bakola ka même soki mouchoir a comme ça ngo ya ye ya créé donc kasi banga bakanga ye pona likambo ngo wana yes pardon ya ngamno ko Kofi Olomide passer Kofi en créer fort ya Denis o so mo vena ngama indombe te biso tabanu futo soutenir mutama indombe bongo église na yo kenda kate olobi bon ba passer ba tabanu na la yemongo tozana camarade na de la foi azana njili tozana vena biso awa na yolo sud nani kizamina kibila tozana vena biso ka kenza na kasavu ba batanu baze beleti donc ne tozana vena biso tambulgo na ngaba bakanga déjà circuit déjà na ya mingi batabanu na batabanu au moins ba passer belé 80% et ça bandundu et puis 80% batangi bena nikin batabandundu au moins 80% batapusu biso kaka batamabe biso tina politique biso ben wande batabandu tika so na simbi babongisa bandundu te to tika ba kangsanga ye te babongisa te tika ngana genda kikwiti ambassadeur za musika na benge eronine pardon na genda kikwiti na moni inter kikwiti obaminaku inter kikwiti nzela eso kenya na bakati na ba idiofa ba bulungu esoko ta bulungu kene ba encore bangula kuna
au sepelaté ba politicien bandundu na bandundu eloko ya rabi tika to makambo to eli o ba sula ba fu ngo peka kuna kama pardon na bien nga za na muta olandela ngate tika ba mikona na ba prome belé tika nga sa ba orphelin tika nga na va na pasteur peta ça va ne pardon tika ba politicien tika les gouverneurs de la ville to pesi mbote gentini ngobila wana muta so bandundu mai ndombe na pesi mbote ve mangobo pe na pesi mbote cousin maître John na pesi mbote so bandu na bandu batabandundu nde basila makasi so base au moins basilisili oto lo badeni les asila ya rabi tika bino ba kongo boluka so ba promte bino so ba perda mari misamu biso za misère sa bandu bazali tika mari misamu sa kufa tika ya mari pe na kimia et maman Laure azali bon ya mari comparaison ya Laure alors mbongo azali bien que mbali mta bandundu tika sera sala makambo munu ga za mukongo bandundu tika sera sala makambo munu ga sa ba campagne tika sera ba to si sa makambo ko dioko yo me minga bota bandundu susu ko de arabia tika ko ba tese wata la mission ko mbonde nini biso bata bandundu to sala nini bata bandundu to ze belé bata bandundu ba fe mangobo bata bandundu to ze belé ba monzali ba bata bandundu ba lokuli bata bandundu ba Marie Paul bata bandundu ba eweranson mpangio bandundu to za tale belé baki amen mutabandundu joli mobiala Nikolo azongi azobeta bandundu na père conseil ayoki bana vina ngai leader yo kaka siko après un tazongi ne poto abosa turo yo beta toza pe samedi le 4 toza pe na ndule naye na seka beta zonga Apocalypse 22 voilà yo ko nzela no njili yango to beta ne wana na ozala wana voilà na Colombe boutique ezaka moko Mega Fashion Mega Fashion na Colombe wana moni papa na biso kia la ba congolais tout ba ola taga wana Mega Fashion na Colombe boutique ya solo et artiste comédien bazo kufa ebele tote ulo bango atango mama chaque kufa ki na bande comme susu to lelaki baka jombo bakei siko était koko dioko et ça se passe 3 fois muto e bouger ba landi ba moni quelque part ba tumso ko mona on dit scénario moko boué parce que les artistes moko akufi nani aye 27 000 il vit pas naye 27 000 maman Emily Nzemba aye $7 000 merci ko agobelisha aye 10 000 sikoyo soki mutazo bela pourquoi ne pas faire ça avant yo zana ba association uzana ba artiste et comédien je crois par ma structure et pesi mbongo za tokanisa chaque on a témoigné on a fait ça tu as un membre de conscientiser ba tout pesa qui part na biso je crois chaque on a gagné ben misolo baki biso ça la mambo bande ko basala honte tout ça la ba amour et compassion il y a Jackie Avakufa la fondation ngaimo et notre la Jackie Chako Jackie Chako a kufi la fondation et la famille naé et puis j'ai contribué et puis na ça sur hommage donc le on a sala bande comme ça ba sala honte na zela raté que mutu fa kufa il peut pas lancer l'intervention non mutonga na yebi quand il a un problème il est malade ceux qui n'ont pas na assistaka na vient biso tadi vient biso mamfura combien il faut assister bon quand il est malade on a moni gagner un petit $100 $200 je le fais le peu on a ça na ba extraté mais le peu on a par rapport à la prise en charge il y a des associations au misolo ezali makoki ezali na mon association ni baptiste comédie dans bon te ba fondation na do ba fondation ya mo baptiste comédie za to kanisate mais baptiste comédie ba dépendanga na to kanisate soki lisungi ye ya pe na ba structure misusu biso fondation za moko ya baptiste comédien hormis aux ba particulier et la première dame ndenga pesi ba carte de santé on a hormis bango mais ba na Congo oyo surtout kambara baptiste fondation ya moko to kanisa to ça be mission de rocha au péda structuré les atokanisa je mets ma main à couper dans la document tel pour mes bande ko bazaki advance avantage que biso pour peut-être ba tu akala ba yebana avant moi information muta kufi ba yembango moi je me demande bien clair pourquoi ba ya so ba kufi mais kokodo ko moni combien de personnes ba legi même pas 5 personnes il va gagner kuna au monera chaque Congo nanga na sa intervention na ko mona susu ndeko na ngai force sukari akenda ipe kuna na compte na simba na ne mama Denise première dame et sili mais talaka muta kufa et comme mutu na biso na bato ba yakate mutu na biso ba chaîne yaka bela batala yo petit na mazo bela asali AVC ali maintenant moi OK tiens petit muso na kasho na body akati ba yo canadien mais na zalagi asali 7 ans zalagi na ye vous voyez ba mona kanga misu surtout so kangi misu muto yebana te ba yate petit moto kufa wa
oyebi ke 10e personne bato kufa le kundi petit artiste moi kufa ga na bato kundi de na morga ya ni na cinquantenaire comme monsieur no pesa yo silence da Silva disons da Silva artiste comédien moi to kufa awa da Silva kundi 10e comédien ba kufa na mne moko na facilité 10 mais wana so o ga yebana inda bujaka wa yebana te ba kotna banal toyaka soki ozoya so matanga bazowolola yo parce que babomba bamati bato basala wa bagriki na ba MPR so yo leki bango ya mukolo yo leki bango oh mais ya mukota ngazonga ndaka tellement statistique bila oh mais monga na ça c'est na sala na sala mutu bina inconscient ba kumisa na koto mais mbonga mona réfléchir na sala ngote ba photo na mitema ba artiste comédie bazana mitema c'est ça le problème kindo qui la sorcellerie qui pédophilique qui n'y ça m'a venu dans le monde artistique. Surtout bah. Je te dis, Moussa quand est sorti on mona bakanga ndo kwa kuna bakanga arabi mamba mo ya tenia Eve. Après le mikolo comme ça théâtre. Mais mona bakanga eta msunde kiyo. Kangie mutaka après comme ça théâtre. Et le mikolo comme na epé comme ça pas comme célèbre. Et si les ah par arabi yom to yeba. Marno ba pesa ki ende pesa ba suite na ye. Boso bato ba simanzambe so za roya nzambe et que non malé mais bato ba linga simba rapide ndo ba kena ba science wana mais kanga data lelo 5 ans plus tard ba Philistin bo mona na to mona bango susté 5 ans plus tard ba Philistin o bo mona na bo mona bango susté bana ba mbeba tika mande febele moi produit amé moi bende fofo masangu po linga ba yana bona ka ba cinéma est-ce que vous imaginez le bongo et pas que à mon avis moi il va sur moi carnae à te roumeli et c'est déjà 7 ans il y a pas linga de mutu le roi Yves oh mais Yves déjà pas piné comme dans prendre ba roti mais il y a linga de le roi Yves oh donc mutalinga mona yote à mon amour tem si JPT yé peut faire que nega rapide sous on a ngozo ba suite fait malewa pour une vie pressée vie en bango nous on va peut compter mon constat au van tout est ba théâtre kala ata ba bi groupe be ba gwa ezalaga oui mais au moins bato ya kala barenyaka batika ba succès tika le éphémère batika ba succès moko instantané à Boujarate le loso mi mangobo il reste mangobo kombo tika la koko de nzombo kombo na so batika mutu koko de nzombo kinda wapi yo do ba ikono batika la même koko de nzombo na pesi mbote ya jeto yenga mame yenga na pesi pe mbote Willy Mambu na bosanité ba vena ba sans faute ba papi michopo otomona donc omona mutalinga zo mbangu ya rabi asimbelo wanga po batanga kombo na ye akene rapide a exceller mutabandika inane mapesi makamakasi apesi na diabolo mais bakanga kuna ndoki bakanga mando le banzamba ko pesa na inane te nzambe to passer na étape belé pa pesa yo loyal est-ce que camarade nanga Jean surtout zonga après sima Jean azalaka bongo ni peut se wuja na Jean azalaka bongo zonga ta 5 à 6 ans plus tard le pasteur de la foi. Oui, azarandeni. Alors que ce qui est étape par étape, nous avons brisé yo, nous avons lamba yo, après sur forme ya lingi. Et puis ce qui a explosé la mise à vie, na commission boy, ata mon payer au ningana, au kepa imoroté, pose la sur forme. Admettez un rabbi, tout ça analyse oyo. Mutasimbara $1000 te, du coup PC $1000. Au la chimie. Tala maman livre lemba salagi. Mutum so simbane 5000 te. Ba peso 5000 do tapage na otine comme biso ngani ngana okangisa yo moko yesanga ngwa yozo mekina ngana betela na mama na kuna pi omona okanga yo ozoma blongo comme si maman livre net comme moi maseki à l'époque na moni poni ni mutonga mesana ine mobimelenga ba $10 $5 $7 maman so abenga pesi 1000 5000 et bouger bongo akomi loba okomona temi na balabala chomba sika so dala samno ke ya bongo menzoka nan ba briser te mais muto so ba briser a mesana ba 1000 ba 5000 ba 10000 ata 100000 hier dans la maîtrise les gens comme ça va merci beaucoup non c'est un bon il y a na banque non c'est un projet mais oya mesana mo dia rabi pesa mutana $5000 la boîte c'est combien a commis super boss full boss donc c'est un peu ça voilà Koko Dioko azana CNPP il a un problème et il faut to landela Koko Dioko to sungande ko na biso artiste et comédien wa sepelisa biso balobi les nids de Chikapa les gamins de Chikapa
pièce et ça là Coco Dioko, Coco Chabo Yebi, Coco Dioko Dogi et Kalend tous soutenir des voisins en difficulté. J'ai parlé avec Chaka Kongo ce matin, il y a un CNPP pour na soins appropriés, mais ça demande des moyens, ça demande vraiment de l'argent. Tout ça na ba maman na bandeko ba soutenir artistes. Ministère de la culture, tout soutenir Coco Dioko, Coco Dioko est malade, tout c'est la terre Koufa. Un mot pour le ministère. Hey, t'es pardon, il y a un problème à mon. Il y a ma fille, tu sais que tu as un bango. Structure, il y a des comédiens, il y a des artistes, il y a un ministère, il y a culture. Coco Dioko a marqué l'époque, il y a celle groupe Salon. Il y a un groupe bongo parce que Sokoda va monter bimara. Il y a un groupe du ministère, pour le ministère sur l'année en budgété. C'est normal, on a budgété. Ministère, on a tout le bango, c'est là, personnel, bande à Moukalai. Veux pas dans le ministère, oui. Il m'a dit. Bali ba ministère oya suka ba peta ba miette personnel c'est quand on y a un ministère tu as ba kaibele tu as budget et bongo Sokoda ba ça c'est ba droit d'auteur wana musana ngonini il fait artiste azana ba droit voisin et ali bon ba zongo la ça membre ba tout question ba tout na va est affilié moi le ba ba est-ce qu'il membre est-ce qu'il affilié mbala mon club wa comédien mécène membre ça la affiliation ande a mécène membre c'est ba mbongo na dessous sous kaneni. Quand on a mis maman, bateau va dans mité maman mourir compassion, maman Katina na Canada, ben aux États-Unis, au bengi maman Condé, Nelly Condé, bako ça action peut-être pour la bango, bako penser et là au monde peut moutana mourir compassion, né Korodan Zombasali et puis t'as là, au bâti c'est pas belé pour mité ma belle. Admettons que bon, moudam doit t'acheter $2 pour te sounger rocher. Combien de milliers robima? Bah ça là quand on prend Diana. Bazar 500 000 pour Diana. Tu vas Diana Koufa. Il y a un problème car on dit il y a un problème nanga. Si quand on va Diana ça Koufa déjà, suite est sur Kandéni. Yo ba suite est sur Kandéni. Bon à cause de ce qu'il a. Bon je de Londres maintenant bon à cercueil. Maman Denise Niaki rappelle ça $10,000. Tout le monde en télévision. Na bilo on le pesa ma 10 000. On attend à Koufi non le batango azobela. Tango azobela ba kotizaki. Ça là il y a wapi. Non, le bateau va faire ça, il y a Koufi. Maman Chako, il y a des heures de ça, Maman Chako. Pourquoi nous allons à Biolin, tu es pourquoi nous allons à Banabi? Maman Chako, c'est quoi Maman Chako. Il y a Maman Chako. Comment on va dire Tambola, Maman Chako? Simba, Simba. Maman Chako, Maman Salma. Pourquoi quand l'artiste meurt, des arrêts à la raga? Mais quand l'artiste est malade, rare, il y a Diana, oui, c'est encouragé et après. Parce que Ali Azaobelat, Ali Pazabeli AVC, est-ce que ça non? Il y a deux poids, deux mesures. Bateau va faire le coup, je sais pas, la camarade na yo. Oh yo courtois, mon yo nous a beau. Ce qui est le problème, il va faire le cotisation, rien. Bon la CFC ne va pas la rabine, on va faire le cotisation. Il va à moi maï. Eh, na yo tika maman na maï to ebani, na musakata, tika na yo. Parce que Dieu, na muyanzo ya nani ya second. C'est-à-dire quoi, yo église. Il y a camarade nanga ba osala cotisation pour na rabi mavinga nde ba bali sile kinanga antenne a onani David Poutou parce que les nini nde za la rabi ba petit ba bali wana ti est-ce que yoranti David Poutou nde za ba camarade ba journaliste ba filmer ne ba sale cotisation ba osala ngota ezaka bato oyo courtois so aussi problème nde ba roya ko dio ko bato akotoya ka po ani ba roya te ba masasi ka bamba ba groupe Salongo tika sele na pesi mbote. Mon ami Sélé, tu peux préparer une année à TJ, hein? Tu sais la pierre tombale. Sélé, c'est mon ami, hein? Sélé, c'est mon ami, lui, c'est moi. Une année, tu sais, 2 ans, il y a pierre tombale, tu sais la TJ. Tu fais la TJ, moi, on a vu ça. TJ Gabamba. Et puis, il y a beau frère, il y a Jean, hein? Tika Théo. De ma gambo, il y a Korodio, tu sais, Tika Bongo. Tu as déjà battu ma madame, on a déjà parlé. J'ai contribué. Korodan Zomo, il a contribué. Bon, on va contribuer dans nos thés. Batalage, à remettre la kiss. Mais ceux qui les boumezans miens qui se revendent à terre. Et pour dernièrement, par exemple, mon boulot, c'est que neutraliser, il paraîtrait. Il va calmer. D'ailleurs, c'est un peu de quoi il y a et personne n'a suivi. Mais on a bêti c'était. Balouga Moutazana ainsi dit l'Éternel. Pour la Cocodioko. Talara tant aux gens à ben ça bateau. Mon problème c'est les années bateau culturel. Ceux qui gens ben ici biso. Azum message. Nous avons vu artiste ba au bon de la baïa raté. Sur tel église il y a Jean. Baptiste. Balega disité. Oui, à part hormis aïe, balega disité. Si on a des activités, ça qui na Bouddha, tu les gars même pas 50, même pas 30. Et c'est vraiment pour ça, tout le monde 10 mois, 15 mois, 20, bah ma TV. Mais tant que ça l'appelle aux gens, tant qu'on va dire les roya,
Ngana moko na salela Jean émission yoyebi, c'est mon ami mais je parle hein. Attends un combat Jean, lui c'est moi, a refunda nulle part. Ba salela émission ba bien nani ba loba ngamba loba. Moutaji ainsi dit l'Éternel. Annoncera Moïse Noa lobi. Ma ezoya mukilo zina toko dans la bateau boboyi. Mais tala lelo depuis janvier, tu te comme lelo 10 artistes et comédiens bakoufi. 10 bakoufi. Année prochaine on combien? À chacun son tour. Ngana yeba yelo moko ndekanga loba était rabiso. Na 17 ya rabita bakunda 17 mutazara yemoko. Na 17 mutazara yemoko. Azanya na mutute. Donc nga personne a koufi le 17 non senti ba bruit mais to bokitira na dernier demain 17 attends la montre te na bia na tikelinga moko silence. De na commis devant mon conduit na force ba jugement fait banda. Est-ce que nazaki prêt à recevoir hier? Point de auto ba kutuye zoka ya nani yande na biso yandimos. On veut qu'il chance sur maman Denise dans cette intervention. Mais jusque là non noté. Mais il n'y a aucun dégât. Bon, c'est mon conzazu. Mon conzazu a procédé. Mais ça prend du temps. Bon, l'ambassade des Aïe, on va passer visa le PCE, non? As diplomate, ils ont procédure, côté Mikanda, il y a un passeport, il y a un mois si naïe. Ça c'est passeport. Procédure, côté bon. Moi, ça donne un passeport. Ça qui n'a monté? Non, qui n'a monté? Bon, phase en ango. Ah, qui n'a pas boulungu, tu quittes. Massimanima. Non, ça qui n'a monté? Passeport, de ça, la passeport. Et la pièce faut aux un projet au Bima. Il y a un projet au voyager, tu m'as dit passeport au Kenya. Massimani m'a dit boulungu, qui quitte. Non? Moutassa a passeport, ceux qui ont voyager. Wande au salaire. Mais il y a une idée, on a dit maintenant malade et BTND, a su passeport. Alors formalité peut-être semaine ou semaine tu banda bon on a peut être voyager. OK, Cape Afrique du Sud. La best même botte docteur Songaba en Royambe kuna. Docteur Songaba makala batuna ngap na ne bazala kuna nae. Et bien c'est l'opération je crois nzamba bazana nae. Nzamba zana yandi mosi nzamba zala. Na ya koko koko shako koko dioko artiste comédien ba na pasi bazana difficulté. Fondation to kanisa eza structure oyo kanisa mingi ba veuve na orphelin oyo ba artiste et programme eza le 17 décembre mangeons avec nos orphelins. Il y a motu ene fadu banana ngo yango wana po ba tutu bazo kufa ba tika bana qui pense encore à eux. Nana okanda su dadi gatiki bana. Nana ebi ya Roger Mundweri atika bana be bana mikeba yali. Nana ebi ge mambriko ge borbore atika be bana mikeba le coxon nyonso wana. Ba visa ko tout le monde sa colline e. Tu vas bana mike pena mike wa ba 8 ans, ba 7 ans. Ba tika bana dadi atika tout bana ba mois. Maintenant il faut penser na bango to soutenir bana na bien un repas de Noël. Il y a une fondation qui est organisée chaque année le 17 décembre. Tu organiseras repas de dîner de Noël na bana biso ba offrande. Mbalo eleki ezena kasafu butozaye wana na salo yo Jean-Marie Molato place kin service express ezaka kala et année oyo le 17 tozaka wana. On a contrat na bango déjà dans même place na dans endroit. Chaque année le 17 décembre ezaka wana. On va manger avec les orphelins et puis bon les fêtes il y a aussi un repas avec les orphelins des artistes wana influence na ngwezaka nini. Il y a une bénédiction à Katsu ngana bi veuve moko ya mambriko kwa yambanga bi papa eloko sainza mapambola yo sala ngo chaque année au petit sourire na bana et la facilité hein ba bengso bana boye ba parmi banani boye tolier na sima ozuma enfant défend mais bozu ba photo souvenir na ba collègue ba tata na bino et la lecture on note na bato so la na ba table to chaka bilongi ya artiste ba ki vivant na ba kufa et lingolo banini lelo to vani na XY azawana na maison to lena bana ba orphelin lobio po ozate bana ba remplacer à chacun son tour et fortifier bientôt dans la pene bana ona bana ba mona ba zali ba délaisser so ba para ba kufa mingi zaka so ba kuninde ko au moins sous famille na te et si le kuta na mora bina nga depuis to kuta na ye 7 ans ngo to kuta depuis ba kunande ko camarade na ye ti lo to kuta sous lelo vous voyez donc ba kuninde ko na nécropole to kuta sous te nana ngo kenda sous te ça nana akuta na famille ya Charles Matufone ba le mondial des bakunda ve Charles na Gombe et ba le mondial personne mais na ba dîner pareil au moins bana Charles et bana ba le mondial ne tinga na mona monoko ye ba yambanya na ba Pauline Pembele merci beaucoup ma Pauline ba mona monoko na ele mona ntengo Pauline Lela Pembele on a bi mona ntengo asuka ntengo atikake na 4 ans mais tarasko mona jeune fille Lorette Akoli obike Pembele akokata leli azole la pona mona tale la maman amoni collègue ne service ntengo ne bando jouer na ye
Ba moment ezaka moment moko ya retrouvaille et puis soko za sensible était au kokate. Osoma net singai na kokaki te. Na ndo pesa bato ba infant de forme na moni eni tumba. Ayelinga bana na ngai ya rabina kokate. Eni veuve Dadi Dikamba. Veuve te, da moi ba no vivre na Dadi akufi atikali. Tant ba veuve ba no bana mike. Ngana cha wana ka ba veuve te. Ba veuve ba zo ka ba sa ba veuve dudu pour otikala ko balate. Eni ba zizel ba eni ba no ba trop jeune. Même pas 40 ans la bengi veuve. Non. Bazana bango déjà un jour ayi ba no vivre na Dadi ba kaboni bana ne baza ba orphelin. Ba changer statut mais moi ça ko changer statut pour bana mutumsus. Tant na moni moi si na biso eni tumba. Na pesa ye no ki passe ya rabina motema. Na zo mona pona ete na lela so tali même image on a longwa. Na tika ba nani CG lo ça continuer. Pona mona ki bête gram na ye Dadi Dikambala. Mon ami to liane to va na ye mais lelo azate. Ba ne ba représenter mais na même salle pe Dadi ayaka à chacun son tour. Dadi ayembela ba hommage tout ça la artiste ba kufa. Le pe ba yembele pe hommage. Donc ayembi pona baninga il est pas le ba yembi pona ye. Ça fait trop mal ba pareil. Ba mon na anglais wana te. Po bibe lobby na gina nzalo lesa kinga te. Il parle na bato bazo souffrir. Et puis ce qui est plus loin, et ben mon ami dans Jacques chapitre 1 verset 27. Babi la religion pire et sans tâche devant l'éternel notre Père, conseille à soutenir le veuve et les orphelins. Ce qu'on a soutenu bana betike. Pourquoi nous avons kota makam nanga été? Tamba kota makam na yo et Mexico yo d'où provient le financement? C'est vrai structure na yo et un financement à malonga te. Ba maigre moyen na yo wana osaka chaque année, je pense que c'est difficile. Na sala serment nzambe moko na zomo na gagnera na épargne yango neto ba na janvier ba nza ko épargner ndamu pona futa salle na soma biloko na sala mais hormis ngai nga na tiara 70%. 30% bana mamba contribuer to sengara bakoko da nzombo ba contribuer mama bele ba contribuer ba mama jolie de moi na pesi mbote ba contribuer ba comprendre la vision ba ta ba bonne foi ba contribuer 10 euros 100 euros 200 euros wa monique toucher à contribuer ba maman Nelly Konde ba contribuer ba mama Katina ni aux États-Unis ceux qui bazana ngo ba contribuer pour ba Fiston Basende FB International bo contribuer ça bien les 17 tam super gozala ne ça lopé moi bien boutique Mega Fashion na Colombo contribuer ma même Meline Zemba et ça moi bien maman Sephora et ça moi bien bo contribuer bijou na Gambela mais pas go contribuer mais oui yobi maman Sephora anabi Sephora ça la théâtre là pour voir maman Christiane Zembela tono avec nous boire Emilio na mona pe sengo na boire sengo na legi na ngam même Meline Zemba motema tous pepele ambeto FBT Maté Mubindi CBC mon soeur ya FBT masa na Paul azana Turquie na Istanbul ya ozo ya kala mingi te bana ba ofele ba charge na yo contribuer mon contribuer mo tina nga bana na ko sala su acte onate yo mo yero le sabana betike CBC na yebi ko na séjour na Bruxelles mon routine na contribution na yo surtout na ozongo loka na émission mais yebi yo routine routine et ça moi bien que batu bazar beau camarade na tengo monete mon ami Omo yo de raté de la foi amour et compassion ngo yango j'ai confiance pour celui qui va prêcher. J'ai confiance mon ami personnel. Je suis des bandes de pour ça des bandes de mais c'est un nzambe aux ala incidi l'éternel a prolongé kufana na sena moyo oyo. Peut-être ngana kufana 2025, ben 2040 après sangata sous 100 ans. Ebele bwe poani ebele bwe poani. Abuza compte nanga. Bon to mo 100 ans sous kufina 5 à 6 ans ah est-ce que ça il faut que sona keba hommage yom de sala. Il faut ça ba hommage artiste me soba kufa ko ça ba hommage. Yo pe faut pas ça lo. Le mbako se kabisote. Non. Ngasta si immortalisé dans ngamoko bon vieux. Viens inquiéter Non viens inquiéter on est avec lui d'ici là. T'inquiète, les gars, mon tout ve Johnny Nsaka na personne me rendre ça fait na Johnny Nsaka la mbote. Les gars, personne d'ailleurs c'est le match. Il y a aussi côté Nsaka tozana Nsaka la. Tika Nsaka la zana na pesi simiser, muta ba pemi. Simon, Simon. Bon la bango Simon na pesi yo mbote, muta ba pemi. Obiju mso eli biso to vana dadi boy. Mambongo za gite. Obiga na prêter ba beta boy. Obi ya pesi ba chiffre na pesi nani Dadi Dikambala. Mon ami go beta gagner mais topi mena imbongo comme un problème numéro non on boit ça au côté
to melen bongo bongo na Dadi Kambala tangina ba koma bato ba sila Dadi Kambala sila ba tsakala ba ya Simon bon et ben manyo que sila so moteur on prépare déjà ba hommage bona ba non il bon hommage déjà ko douter tozana bango jusqu'à li fobo mukolonga na okende ba osela nga mukolonga na okende bonga déjà ba sela nga hommage tout la partie c'est ba kenda déjà ba hommage déjà vibrant tout ça la conception moko même Jean Alela abi ce que tu fais déjà nzambe kati na yo na immortaliser déjà ba artiste au bakenda na nzembe hommage je crois ko balancer on se aux en ngwana hommage à ba artiste bakenda tout la artiste bakenda donc mutaza vivant Yembeli Yemoko, ayembena ba collègue ba Kenda. Papa, pour na Congolais soki Nigérien, bonga bo sepenanga mais to ça ko boni. Ba kokodio ko tu tozo immortaliser ba te ba zo ba médaille te bongo yom tozo ozo honorer ba ngo ba ko kipe ote. Na bien, bo ba médaille de sani, mame waso, ti alele ma médaille ya Kate. Abanda tete na 1960, 20 moussa 1960, et ça soit médaille. Alors médaille ba ça système ba côté regardez pe ça ba to so la jury, ya ba médaille belé ba ozote. Et belé ba ozote. Ata ba bazwaka. Na bi ba kolongwa. O so ngana jury na olongwa, na se na olongwa. Neti nani? Na bien. Jean-Jacques Azali aza en vie. Jean-Jacques na théâtre national Azali Jean-Jacques Azali. Jean-Jacques Tibamba zoya ko yebisa yo. Na ba 73, muta so médaille atanga Mobutu. Mazali, aujourd'hui maman Ouasso tu as couvert les médailles, tu as couvert Zangote et ça n'a pas passé maman Ouasso. Moi c'est les bosso na Congo et théâtre à Zangote. So atteindre la statistique pendant avant bassin sur besoin. Ba to bana théâtre en 1960, bana banga banda on. Mais ba zuité. Dans le but na contre bana mai ba zoaki ba ndeko na presque so doké pendant na nenga normal et belé ba katana. Et puis to lingaga, les gens to baza vivants. Tout ça va hommage mongo vive na bango. Mutolo la Elombe, to ba Elombe muki. Obi Elombe ba yambe na groupe salon c'est Massas. Ba cadre ba Massas, nazo ba sans polémique. Mais Elombe a un style na yé, dans ndenge na yé, avec le roi jeune moi même qui il tala ba tête de so sala wana. Aye pas sali groupe. Obi na sime Elombe za na ba koko boni. Obi za na bana boni. O ba célèbre lelo. Ça c'est bé. Hein? Massas ba bana belé. Bana bendeni. Massas ba bimsa pe bana belé. Yana zo lo batena nga parler na Elombe. Elombe mtayambe na groupe salongo Massas ba encadrer moi na mai. Mais ce que no ba moi na mai tanga ke ya seli mouvement na Simba. Personnel ba legi na nga Solange. Na simana ye fardo bimisa yandi mo sabima wapi. Et pas na et. Ba isil ba sila ba Belleville ba Alain ma bana ba Lule uta pa Masasa ba baza ebele ba bina ba trai na ye ma kalunga ba trai na ye taso que bana ba propulser ba misipe donc azana ba lolo et donc aujourd'hui chic choc lo yenge oyi ba tibolo ba bina chic choc lo yenge on se mona donc ça dit azana bato baza vivant il faut honorer quand ils sont encore vivants ça le mérite Jiri me faisait la peine ma kasi. Là on est un membre Jiri on a bon. Nesi ba venga Dios ba mangobo ba ta ko immortaliser ba ngona. Le groupe Mokote na Congo où est pressé le rôle à Chic Choc Loyenge d'année 90. Ba ça la lundi, mardi, mercredi, jeudi, ti lundi ba presta kaka. Au conseil A, le seul, mais la seule groupe où est pressé pour le Chic Choc Loyenge na Congo ezate. Mais le lo venga Dios na ba oublier, ba bossa na. Ba mon pour ta salité. Et Bembanyo kasila somote ngadi ona yo mtokanisi eti bongo na mboka boye ba mede venga Dios yo boye mutna ngona ngada na ngona ngada na mboko na ba sikse ngada sana na sala tangela nga mutu to soko defi sikse ngada ngada sana mboka oyo asepisa mo Mobutu ba venga Dios mutabuna na baba Wemba wana venga Dios ko mutabunisa papa Wemba papa ko kaete abeta papa ba publicité na TV na nango teta wanso bana ba produire ba skol ba onyoso ti ve katara persona musée a comme makako ceci mo kombozo cela mutasala affrontement papa Wemba mutabeta Mobutu ba conseil boni ya betité na mboka oyo bana boni ya bimisité ba mula la bazé belé ba moselu o do kumsa lo vide de l'un c'est ça koko na et ba bina ban trai na ye dans un mout oh ya sali trop na mboka na lo balo melo na nga ali papi musui a contredire nga été ya rien a contredire te do kimateke muta contredire maintenant lo ba pona jiklo azate wana za monstre ngaza ngadi os amsa ba Jani Fai wana bana na ba se belé bana mai na ba Jani bazali ba po bazali ba ndo za tellement belé moto mo prête eli pana nguba te do asali Dios to pese mbote bisika zali so to seta ma médaille mo pona venga Bembanyoka ezaka mboka
na ba ministère batia bato baza ba yebi pina musala wana et baluka ba expert na ma solo oyo ba sauter na théâtre populaire toza na forum ngaka moko oyo bato ezali nango ezali oyo kambara ba artiste fédération nationale de théâtre ezali avant biso so bima na ba association na biso XY mais fédération nationale ezali déjà à théâtre au faut collaborer na bango ba star statistique babi oyo azo mérité c'est la minute wala wala bazaka bataka batakinga massacre ba période milezi on ba démote on ba démote tala ngate so bimisa bloka 4 pour minutes ya ezate donc on bimisa bloka 100 nzoto o mana ngana Frodi Mbalio sombo to pesi ebe mbote mwana venga auta la succès le ngebe muta apesa courage à ça la groupe c'est bien na Masasi grâce à Masasi le Frida ça la groupe la mama vous comprenez après comme non kende on va kende c'est ça ba uta panga dans ngadios moto mo prête on a lima on a mututé ya to cité to bossa na histoire faut vendre ta histoire ya théâtre populaire to le rajoute au fan da to beta lisolo na ngo bien po belé ba yeba lisolo te ba yebi c'est on a ki yote lokote ba pas 73 à la raté ba 80 à la raté tika so ba data le kuta on a yebi père Bifalo a yebi Bifalo ndenya ça na mizito wela a yebi te wala photo na ba massacre ba na to na bango ba Jean chaque année ba yeba bango au vanda na kabale yoto yo yebi yango. Président JP Massamba tozana je crois très prochainement to Lukazu to sur la histoire à théâtre na biso makama musique pe oyeba rajo musu to beti pe sur la musique na biso mais ba lycée yenga to kundo li uita grand père bozi bozana yo sera uita na musique to wela na misa dossier wana yoka sekele natangi photo osanga sini photo cité merci na boutique Mega Fashion babina Colombe boutique yaka moko merci à trop fiston Bastien de FB International na bo Saint Angel Kinkela merci pa na yo et todo cité na biso programme eza le 17 tokozala na biso Kilongo TV de la foi TV tozala na pour couvrir yango et ça moi bien pas une part ya contribution na ouais merci beaucoup et je crois sur la peine second il y a les charges à presse mama caromoni no lobi jabo et l'autre boy à ça les amuke mais mutu ba invité te tonga ta ndegwaye mon ateza belete ah ya rabé qui moi chanchon orozonga nango mais moi na salle ba 1 million et comme on a sur président tonto kende ah bon yaginanga mais nous le notion jabo je crois second kapanga déjà liste bateau auto pesa ba badge auto baza combien tous on a sur les belletés mais le peu de choses dans la presse yaya ne fils que ta méga ne fils que ta transport on a pas respecter binopi musala était malam. Merci beaucoup de comme nous avons un site pour Kokodioko en résumé qu'est-ce que pouvait dire aux fans na gouvernement na batunios en tout cas ba fans balinga ngai wa mona bete ba baku balimbisa ngai venanga deni na lela fort ndeko akomata kofelo munde ya ba pasteur po ba mai ozo bimisa wana ngai ya deni ça comme le kofelo wa pasteur aza sombo do kriya kabilo ya ko beta Bercy ko so beta stade Martin lelo ata sa koli bembanyo ko sala ngo asila te deni te le bagi asila ata mtabandu ndasila te batandu ndasila rate ba pemaka ba na retraite so mona fali asili fali ba mtabandu ndot ba na ko pema mama muke me bazali biloko ezali zo yoka o Kabila pe mtabandu tenga wa ko tamaka mate ko tsanga ba tere ba yoka nga lobi na bona ba problème papa na Congo puis 43 89 97 076 tika bilo ba ben minako ba vana on a fait na ngai tika ba vana na ba problème lo ba problème Kokodioko aza malade au lobi nini to soutenir ye ngana senga mbela amona ba sena nzambe ba ainsi dit l'Éternel ndeko ko ngalamu alors ba sena nzambe ba bonde la pona ye moi je suis convaincu na pouvoir te maintenant transmettre pas Jean ceux qui attendent ngana Jean to que l'hôpital Jean Tchaye Maboko. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on est pratiquement à la fin de notre entretien. Je dis merci à Yves Epan, merci beaucoup à Segon Kapanga, merci à Fils Kinkela, Angel Kinkela, merci à vous tous. Boutique Yaga Mokona Colombe Balobi, Mega Fashion, boutique Mega Fashion, Kolata, Magamutu Kitoko Kuna, Fiston Bassen de FB International, agence de Solo Mama, Edith Marquis, Tobo Stagnote, Edith Marquis, Marquis Beauty. Yaoya Ngwana, merci Maman Miline Zemba, merci Maman Bibi Smotema Fiotiomo, merci na fan tu Arabi Mavinga tokuta na bino mbala sima numéro ya sikana bo sente na tangi futa Gauthier Kele ya bino et yango wana merci. Agence FB Business International Otindi Biloko Ekomi Agence Oyo FB Business International
international ya papa Fiston Basende. Sokolingi yotina mbongwe. Alléluia, oh Lord. Le Seigneur nous demande la communion fraternelle. Jésus nous demande l'amour des prochains. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. J'aime bien pas vous la vie. Naïne, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc, j'ai dit, nouvelle, oh, il y a ma camouille, madame. Nouvelle, il y a un Zarini. FB International. Ils ont dit, nouvelle, il y a FB International. Il y a un Naïmbi. Que Dieu vous bénisse. J'aime bien singi biso amour du prochain. Yango. FB International. Ayene Yango. Lutula Rainin. Ngai Koko Patrice. Naye coupé Sabino. Nouvelle, il y a FB. FB International. Fiston Basende. Jamba Pambrayo. Aloubi. Pona biso. Bandikuraï. Na occasion, il y a ma fête. Oyo. Nous avons créé na grâce ya Nzambi. Ndé FB International. A salari biso. A salari biso. Tuyuka bien. Réduction. Il y a 10%. Dans le 2%. Pour les gens, 1%, 10%. Mais FB International, à l'oubi, à Salabolemu, n'a pas fait il y a une réduction, il y a 10%. Dans Colignoso, tu y as FB International, Azari, Mouto Azar Sungabiso, partout. Dans France, dans Paris, à Tananda, Chukubengi FB International, à Gouya Koujakori na yo. Attends, ça y a une dimension nini. Kamate yangu, ati yangu. Pas yemba na moko, sans problème. Le nga compétition. Na uti Koujakori. Na réduction il y a 10%. C'est-à-dire, soki na tie koli na yanga. Oyi zalaki na valeur, il y a $110. Tangoye na FB International. Réduction. Oyo FB International a salé l'émission. Na futa sous 110. Na futa le goula $100. Oyo sengela ki na futa $150. Na kufuta $135. Il y a $200. Na kufuta $180. Donc ils ont kitaka 10% za kulungwa. Occasion encore. De profiter. De profiter na temps où il y a fête. Kotinda Koli na FB International. De quoi ici? Merci. Fiston Basende. Moi la madame. Moi la mère la lubaka lukula tata na ye. Mutima ya kusunga. Voilà. Ngai ko Patrice na yokubenga bino. Partout. Aux gens à Paris. Attends aux gens wap. Au bengi kaka na ba numéro yutuche. FB International. A rokitata wap. Biloko nyonso. Même Mituka, FB International, toujours au critère. Tu es hein? Tu es là. Mon aïe, tu 10%. Voilà l'occasion. FB International, à ça la kabula mouté. Voilà, voilà. Tout profiter. Oui, il est là. Oui, il est là. Oh, tu l'ouvas quitter. Oh, tu l'ouvas quitter. FB International. Voilà l'occasion et puis c'est mes bisous. Éternité, en éternité, tu es toujours le même. Merci. Voilà, bana notre Père partout à travers le monde, mbote na bino nzambe apambola bino mingi. To salama pono sala batu bolam. Nzamba sala biso poto sala batu bolam. Quand on aime, on donne. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Et là, on y a fait malam, où ils ont pris le peuple ensemble et biso tozawana pour nous retirer parce que il est commis tellement mabé. Trop de déceptions,
choc belé makambo belé belé mutu akoki kosalisa biso na bolamu mpe na kimia eza Yesu Masiya ya Nazareth yango wana nayebisaki bino nga na mosala nzambe mokolo obeba na oloba te na oloba po toyaka bien et par la grâce de Dieu tozalaka bien bandeko nyonso tu na bafete oyo oza na famille na Kinshasa oza na famille oyo esengeli osunga yo oza na France oza na kati ya France na province nyonso kozwama mais na kati ya France bien aimé tosolola na papa Fiston voici l'occasion epesameli bana nyonso oyo lingaka otinde loko na Congo yaya yeba ke réduction eza ya 10%. Nga nazoyebisa yo réduction eza ya 10% ndeko nanga benga kaka papa Fiston basende FB International agence eza pena tellement sérieuse oyo yo soko ke yo tie loko na yo ekomi azobanga nzambe parce que ayebi ba biso ba otoza na kati azobanga nzambe papa Fiston basende yango songa na lobby crédibilité ba batela soto lobby to yebi mwana nzambe aza très poli très respect atoza na ndako lobby aya kotikilo carton aoya rarement au mon patron moko se déplacer to aotinda bato pe azoko obligé carton conteneur les ofungwama tamuso akitika pour quelques jours pour ave na biloko c'est une grâce alors partout kozala na France carton ezalité benga aotika carton au charger biloko sengi ba kozwa ba ko se déplacer ba oya ozwa famille oyiba mboka otoza tamuso lisungi ya libota yeloka kolia lemsu spaghetti oyo négligaka ekosunga mwana Noël ekosunga orphelin moko ekosunga membre moko famille alors désormais appelez ce numéro là oyeba ke bien aimé 10% réduction monta oyo futa na FB International olongoli yango 10%. Voilà obande omso balba oyo sengote et sen Yesu Masiya ya Nazareth apambola papa Fiston parce que tozoluka bato osalisa biso pour toza na facilité osalisa pe baninga Yesu Masiya ya Nazareth azoloko benga kaka tout de suite là benga loba passer de la foi muta lobby yango na papa Fiston biso to bengi yo na bande ko musu ba lobby et passer de la foi confirmé ko za sérieux alors to sali yo confiance dans la passer de la foi to dit que Yesu Masiya ya Nazareth aza mo konti pe mo bikisa biso a otina biso to soutenir baninga to soutenir Fiston ba sende par la grâce de Dieu au bana nzambe ibota na nzambe va se retrouver tant de déception c'est le temps au tché et commis aux yeux au pambolinza que Yesu Masiya ya Nazareth nzamba sur pas beaucoup akoni fa de plus à Salabino Bolam FB International agence bana nzambe FB International agence Yassir FB International avec Fiston Basende mwana nzambe Yesu Masiya ya Nazareth nzambe nanga à Salou Bolam 10%. Gloire au Seigneur. Merci. FB International Julien Basende Tati Bayo Ignace Malalou Papa, on est sénat. Oh, kasi na kani yesu. Mais on katinga suki. Papa, on m'a katinga suki. Oh. Oh, papa katinga suki. Tu n'as des fils. On katinga suki. On m'a comme si na bandi papa. On comme si na bandi. Nana de fils. On m'a comme si na bandi. Oh, prends la yo. On a suki na papa. Katinga suki on fond la suki. On m'a suki na na kon. Tout à fait. Papa on fond la suki. Ça y est maman. Oh. Mama, akati suki ndenge nini? Osalili produit nini? Mama na ngai. Tanga produit asali. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la mosusu te. Et kati yesu de komi ngai. Na sala ko suki dena kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où tu le levis pour aller au sel à suki. Donc quand vous signez, nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki ten. Tala nga depuis na koma na suki bede tala. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis
Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la souki na biso.